basika wa nini toto mona nini. Est-ce que c'est vrai que Mama Blanche abimeli pasteur Marcelo a payé directive à suivre pour tala sika ba prédication? C'est comme si ebandi ko changer totali prédication oyo pa wapi pasteur Marcelo zali koloba yaya valeur ya eloko ya mutu eyebanaka kaka soki ebungi yaya bino ebele bozali wana ozali na libala oyebi valeur ya libala te ozali na eloko oyebi valeur ya eloko wana te kaka soki eloko oyo ebungi okocomprendre valeur nango sika wa boye bomoni valeur ndenge pasteur Marcelo abandaki kokumisa Mama Blanche sika boye vide ezali yaya ozali na mwasi misala oyo basi basala kananda kokosokola bana tongo bakende kelasi kolamba ozoko mona yango lokola pamba ya jour mwasi ya kozala te nde tu comprendras valeur ya mwasi na yo. Pasteur Marcelo abeleli yango tokosolo yango awa na émission ya lelo. Yaya tu kobelela alerte yaya sala attention. Famille moko ya ba Rwandais na États-Unis d'Amérique yaya bango bakoma ata Kinshasa te ata Goma ya pamba bakoma te babwaka ngunda na États-Unis comme étant ba Congolais sika wabwe mwana bango ya mobali ya plus de 20 ans avant da penyete niamu lokola bango ba mesana déjà na ba vie wana yaya basali te ba dégâts ya kosakala te be comme na niveau ba botola mwana oyo nationalité kasi gouvernement américain alobi a refoulé le pays d'origine naïe. Pays d'origine naïe, oya boaka ngunda Congo. Est-ce que azali congolais à solo, tala kunseki, tala kumamba. Est-ce que bako yambaye, toi ko alerter bako ndiboye baka yango déjà na elongi ya mwana yango wana. O toloba kite, tolobi tokozongela yango kaka na émission alelo. Tala comment est-ce que nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière, jusqu'au sommet de l'État. Tokosola yango kaka na émission ya lelo. Bomoni mwana ba entouré oyo. Kombo na John Sengwera. John Sengwera aza normalement rwandais des pères et des mères. Ba parents na ye ba utawanda bakenda kuboka ngunda na États-Unis étant que ba congolais. Ba pesa bango pe mukanda yepe ba pesa mukanda étant que congolais parents na ye ba senga ngunda. Sikoyo makambo zo yinda kuna mwana nenga zabwe na 2023 a participé na fusillade moko bokuna na école kaka bon wana boyebi ezana ngo culture na bango al bakanga yepe ba condamna ye asali ba prison ba autorité américaine balobi ndenge za bongo sikoyo ba botoli mukanda balobi il faut ba refouler ye na Congo ndi wana makambo sikoyo ebandi kuna ebandi ko kamwisa toto zali komituna pona nini bandeko ebele o mona salaki magicien féticheur musicien mokilde balobaka nyonso tu wana soki abongwani okoka kaka no nasolaki na nzambe apesinga appel apesinga mission na sala église apesinga mission na nkuma bapate ya nzambe yaya pona nini kaka église pona okoma riche lobi nango pona nini nzambe apesaka bino mission te ya kosala compagnie pona nini nzambe apesaka bino mission te ya kosala ta boutique ya pamba pona nini nzambe apesaka bino mission te ya kotika la frère simple il faut que apero mission oya yo otonga église poko ma riche ndeko oyo amituni asosoli pe aleli tokosola yango kaka na émission ya lelo biso na Congo pona nini Yesu atinda aka batu basala l'église no ba magasin soki Yesu aye komona na to ange bibeli mosali ya nzambe na Congo atinda keka ke fongo l'église soki mbango aye komona ne pa ngunza atinda keka ke fongo la kilongo mais jamais atinda ye kende ko fongo la magasin kende ko fongo la entreprise ezala kaka Yesu atinda to fongo la magasin après tout atinda kwa ke sikoyo c'est pas la robonga mitema ale sikoyo tangu yo ko fongo l'église bato ba koya pano ba uzamisala ndenge nini yaya est-ce que yo oyebaka le plus grand to parmi les miracles, Oyo Jésus-Christ et Jésus de Nazareth à Sala, il y en a deux grands miracles, Oyo Jésus à Sala, jusque-là, ata mutumo côté à croire que Sala yango. Nini, je cite, Jésus a tambola qui du kolo ya mai, ata mutumo côté à Meka yango. Simoni Petre le goût à Meka qui boye pour la grand prêtre à Dinda, Kozanga Kundima. Yaya. Jésus-Christ à la Moussa Lazare 3 jours après Lazare assis à Wadiko pour la lingaye mais à Ganga Lazare sort à ta disciple mon côté à Sala yango oui c'est vrai papa Fisto est-ce que ba disciple ba msaka ba touté ce qui ba msaka ba mettre en un clin d'œil mais yaya le seul prophète la seule personne où ya koka eloko où Jésus à Sala yaya c'est vrai to kaka nul n'est prophète ce soir est-ce que boyebike vuluzi kimbangu alongole eloko wana ya Jésus
Vuluzi Kimbangu ala Musa Mutu akufa 4 jours à Pola azoko bimisa solo. Yaya preuve palpable kombo ya mama wana Dina. Mama Dina wana azali bana na ye basala mikili en poto ezala kina ba Congo histoire sur barate yango to ebisio. Et ce qui wana te est-ce que boyebi ke Vuluzi Kimbangu atambola likolo ya mai? Likolo na ekuti etikala soki okei na Kinshasa awa na Lutendele okomona likolo ya Vuluzi Kimbangu oyo ezalaka soko tie likolo ata ya mwana muke ekoki. Yaya pourquoi ni ne prophète ce soir tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Kimbangu alamushi mutakufi 4 jours décomposé. Ezana ba Kongo awa nzela matadi komba mama wana Dina. Ba preuve ezali ba famille bazali soko linga na joko sponsoriser na kopesa même mbongo atike okene kotala awa Dina famille ezali libota ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu. Ya oyo ya Lazare tozo ndimango par la foi to yebite soki eza faux eza vrai mais to ndimi par la foi po mukanga ono za bango to ndimi ya Dina ezali awa Kimbangu ala Musa 4 jours bazo yana na chipoi makile zo tanga mai zo tanga Kimbangu alo kwa ko solote alongwa kene musika pe bembe moko zo ya c'est poli déjà mais Kimbangu agangi Dina la muka mai na makila ezongi mama wana telemi. Ngala comprenaka te bande ko be balobaka il faut couper les liens familial kata bali oyaya lien familial au kata ngo nini tango baloba ke singa ya famille e benda na ke kata na kate bino okantaka za rapona nini yo soko la lien familial papa no aboti yo makila na yo yango za papa na yo makila mama no yango ya pa na yo mwandambu yango za pa koko na bino ba poko barrière pour nous baloba ke to ba na te biso na biso pour makamwa okokata lien familial te yaya sambela kindoki la famille sila sambela makamwa be kata okata lien familial ndenge nini bakata lien familial te car makambo ya okata lien familial ezo pesa biso ba confusion yango ata mususu vina ezo marché te makambo etambola bientôt lien familial na ndenge nini il faut que ça la attention na ba prédication mususu yaya tokozongela yango kaka na émission ya lelo voilà oza pasteur osambela lelo oh je suis bishop yesu masiya sikola biso na makila na ye yesu asikola na makila na yo me makila etambola na vene na yo Yesu asikola yo na makila na ye ya Yesu. Mais oyo siko ezotambola na bavene na yo so bake perfuser yo bake nango na laboratoire bakoluka ngo eza na bakolo makila wana baboti yo. Soko tracer arbre généalogique na bango okokende remonter na koko na bino moko soko kebite pa azalaka grand maître makambo na mboka azalaki suka soka limwa bimi kuna yo lelo lobi makambo wana eza bondoki. Mais koko na yo peut-être atika don wana ti lelo eza na nzoto na yo après ozoluka okata lien ya famille un lien familial bakata yango te. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwa mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision. Bon lundi à tous, lelo journée et bandi semaine et bandi ba o bazana misala déjà merci beaucoup kasi o bazana nzela ya musala ko kende lokola papa Alexis honorable et Alexis pasteur na pesi bino mbote bisika nyostu bozami nzoto kolongono ngai moko sikabo nzoto bandi ko se rétablir comme il se doit. Donc on est ensemble yaya voilà et kendaka ndingo wana partout ça dit kota la biso oza na kipushi oza na Katakokombe oza na Goma na Ituri na Isange partout ici kota kolanda biso na Anvers na Belgique na France na Espagne États-Unis tala émission na bino yango yo ebandi tika to pesa mbote pe matondo na la première dame de Belgique maman Marie-Thérèse maman Wumela. On est ensemble, maman. Maman Emezola, la première de la classe. Wumela. Eric Chimanuka, on est ensemble, mon ami. Joao Kumpe Kembo.
ezonga matondo ezonga mboka yo na bosanité trésor pindi na Madrid voilà ekendaka ndengo wana tika na pesa mbote pa ya Teyonga ndo Chilamwina leader po mboka na mboka sana bakonzi nango voilà na Mada City na Cape Town na soki na kena Durban na pesi mbote pa ya Trésor Massa Protection loboko ya Durban est-ce komi na bosanité de président Tony Massoudi na Durban Tony Massoudi, Oumela, biso toyebi histoire, mboka na mboka sana bakonzi nango ya. L'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour corriger le présent, afin d'envisager le futur. Tony Massoudi, biso toyebi qui est Tony Massoudi. Ce que boyi to kocha na tono to soudé to bois. Comprendre? Tony Massoudi, leader, Oumela. Ekendaka ndengo wana na pesimbo te pa ya honorable commandant Congo Anderson de Djobu la voix digitale, mon ami personnel ekendaka ndengo wana yana vazi koloba yango tongo midi pourquoi tu na besoin ya kokoma bongo 45 000 membres avant fin de l'année oyo ezana ngwe belete et j'ai confiance y tout talent de kopembeni tunaye est-ce que osabona déjà na raté le collé papa maman ba découvrir ko tala ba yike kasi pona ko s'abonner pardon c'est tout un problème to s'abonner ko tant bo s'abonner bo taba j'aime et zo pesa biso courage to yakana ba information na masolo oyo ekosunga bino voilà ekendaka ndengo wana yambo to fan de la dossier à Marcelo na mwana oyo ya Rwandais ya tika to développer moi des 3 makambo o moni bongo na sommaire voilà ya to keiba na moko na information on appelle ça kibino e bandela ya famille moko ya ba Rwandais bakenda attaque Goma ya Pamba bakoma te Bukavu bakoma te mbala moko a partir ya Rwanda upare bakenda États-Unis babuaka na bango ba Congolais confusion ya to ekoloba bakonzi bo fungola miso kuna babuaka ba Congolais sikawa mama soki obuaki to pekisi bino obuaka te mutabora boaka na mbuka ya nzaka ba africain biso de sutrasi keba go benda bana batoi na yebite est-ce que famille wana papa wana mama ayese ki mwana bango tozali ba Congolais ya solo te bosalaka angele to ne il faut penyaka bana penyaka bango mwana boyi Congolais mais mbilinga na mboka ya bapaya muto yeko fanda kimia te ko simba basimba esika basimba kate soki baboma ki mutu yi soki basala ki pe non ne sait pas gouvernement américain basimbi bango alors il a été décidé yaya bango ba boto di bango so pe de ba nationalité ce qui peut mon calendrier so nini mwana lokola talib majeur déjà plus de 20 ans ba décidé ba zongi sa na pays na d'origine aboaka ki Congolais ndoka sa Congolais te ba ko zongi sa wapi tala kuntseki tala kumamba ba konzi bosalaka angele to pende bino elongi na yango wana monde entier bo ali kotala ya o ezali radio le coller pembe na pembe soki batu mususu to libanda ba kolomboka ba ali ko torturer biso ba ali ko minimiser ba ko tia biso poids ne to lo ba linga la biso yaya alors biso tika n'importe qui tout le monde veut se faire congolais ne blaguez pas avec ces pays là le Congo nous appartient nous les Congolais ba koko na biso muto na ba kunela Congo ba bunda pona mabele wana ya Congo alors c'est pas n'importe qui peut venir s'infiltrer à comme kaka Congo ndengo wana oui non il y a pas de souci. Tout prôné pour la Union africaine, oui, c'est vrai. Car si l'Union africaine, et ça dit le coup là, tant que tu as Afrique et que le coup la province, tu dois conserver la province naïe. Tu peux qui si au coup ma Congolais, mais c'est un gars na limemia, na makasité, na mando kité. Ah siko, moi na oso kazogi. Boko yambaye, je sais que notre gouvernement, la pamba. Oh non, balingara trouble té, oui, nous sommes des Bantous, balingara des autres, mais il faut vérifier ma kambu moussou avant qu'on salima. Il faut vérifier. Papa fiston, ma kambi a rola dalo alobi, ok angote, na yoki ma kambu a rola dalo alobi. Est-ce que na moni peut papa soit fan du Roland Dalo a trahir à Salibo je ne vais pas rentrer dans la polémique mais il s'est exprimé pour battre belé ba kansara lokola mokonzi mboka assemblée la l'église à Roland Dalo on dirait soit ka 10 ya mokonzi mboka qui vous dit comme ça ye moko lelo aboyi yango et ben ndaka un peu moins jalousie je sais qu'il va pasteur belé ba ko kota makambu wana ba ko kota ba koloba pona Roland Dalo jalousie. J'ai suivi interview mon côté to message au discours na benga yango ya maman Olive azoko lobanini batu oyo ba travailler qui dans l'ombre pour na ko séparer président Joseph Kabila China Rambo na président Félix Tshisekedi et c'est là qui plan machiavélique pour dire que
président Kabila ayebaki mingi sur Congo alingaki asunga ndeko na ye pona mboka kene liboso ba tie songi ba séparer bango pour mieux régner sika ba ko trahir moi muke yaya Congo zalaki parmi les pays africains pour ne pas dire pardon parmi les pays africains oyo président ya Kalazala na mboka président ya Sikapasa na mboka mais songi haine et ça partout c'est ça avec ce absurde là laissez Roland Dalo calme. Le pays nous appartient tous. Nous avons le droit de s'exprimer comme il se doit. Est-ce que comme tala makabo to Roland de yango. Na isi une histoire à moi na oya Rwandais. Aza Rwandais pur et simple. Ba parents na yeba komata na gomate. Autre lo ba kité tolobi. Landa explication ndeko oyo. Oh, bino bovandi awa dossier mususu bimi. Bomoni mwana ba entouré oyo. Kombo na ye John Sengwera. John Sengwera aza normalement rwandais des pères et des mères. Ba parents na ye ba uta Rwanda ba kenda ko boka ngunda aux États-Unis étant que ba congolais. Ba pesa bango pe mukanda yepe ba pesa mukanda étant que congolais parents na ye ba senga ngunda. Sikoyo makambo zo yinda kuna mwana nenga zabwe na 2023 a participé na fusillade moko bokuna na école kaka bon wana boyebi ezana ngo culture na bango al bakanga yepe ba condamna ye asali ba prison ba autorité américaine balobi ndenge za bongo sikoyo ba botoli mukanda balobi il faut ba refouler ye na Congo ndi wana makambo sikoyo e bandi kuna ba parents na yekuna ba ebite so ba sala neni parce que ba onne bazawana ba tikala komo na Congo te ba tikala kozala na Congo te ba ebi na bango Congo te ba autorité américaine balobi il faut ba refouler na Congo. Oui, avant de refouler Moutou, il faut un mboka épaisse autorisation. Si koyo RDC kuna et commis ko ba pesa autorisation et bimi si problème kuna bazoye baté so ki ba pesa autorisation parce que yé so ba refouler na Congo ba osala na nini na Congo. Yé normalement ayebi na ye Congo te. Apparemment na ye 100% rwandais ba koma la bango pe Congo te mais ka ndenge zala kaka boyebi ka ndenge masola mo ndenge zo kende al babima kuna o ba congolais siko eza ya koyinda to ebité ceux qui ba autorité congolaise ba kopesa laisser passer pona ba refouler na Congo. Oh. Bonjour, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, l'armée rwandaise met l'est de la RDC à feu et à sang. Vous savez pourquoi? Pour piller ses ressources en minerais. Pourtant, l'Union européenne a signé un accord pour financer l'armée rwandaise pour une opération au Mozambique. C'est une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros qui va être versée à l'armée rwandaise. Alors même qu'un rapport de l'ONU en juin dernier documentait les crimes de guerre commis par le Rwanda en RDC, les États membres de l'Union européenne ne peuvent pas faire semblant de ne pas savoir. Ils le savent, ils seront comptables devant l'histoire. La lutte contre les groupes djihadistes au Mozambique est une noble cause, mais ça ne doit pas être l'occasion, ça ne doit pas être le prétexte de légitimer des criminels de guerre. Alors comment l'Union européenne, le haut représentant Joseph Borrell, sa successeur, Madame Kallas, peuvent-elles se féliciter d'un tel accord? Les États membres de l'Union européenne doivent dénoncer cet accord. Monsieur Borrell, j'ai apprécié durant toute cette mandature vos prises de position. J'ai même été fier parfois des propos que vous tenez en tant que haut représentant. Vous ne pouvez pas, juste avant de partir, légitimer l'armée rwandaise et soutenir des criminels de guerre. Prenez position, dénoncez cet accord, bloquez le versement des 20 millions d'euros, soutenez les populations civiles, soutenez les femmes en RDC qui sont violées, qui sont maltraitées. Le viol est devenu, par l'armée rwandaise, un crime de guerre. Vous ne pouvez pas être complice de ça. Ça ne vous ressemble pas. Agissez. Yaya ndeko oya leli pe ako amituni ngai pe na ko mituna afungole so esprit ndenge yo poko fungola esprit siko yaya pona ni soki mutala ki magicien o musicien ya mokili baza su bana lisusu o mandona nini susu odo mutala pa kadi ampemba soki kaka abongwani soki abongwa pe ya lokutai soki pe ya so na ebité o abongwani bon na nga de délivrer bino o za ki magicien siko sigina na délivrer kyo na délivrer yo. Et qu'est-ce qui nous prouve que yo makamwana otikaki? Il y a des faux professions et ça makawana. To komi ko la de la makamwana tinati. O comment on a eu appel nzamba yebisingai na sala église. Nzamba yebisingai na encadré. Ya on a un groupe moko intercession to banda ko semble. Ya bo banda ko semble la wala bandi boutique na yedi gablu na ye. Boza ensemble bino so ndenge moko. Tam so ko bo leki na makatuku bianza.
botie mbongo na bino en jeu babandi yo to louer mbongo ko foutre l'église bozo ko foutre là tango okoma makasi munene a cause l'église a enregistré na kombo na ye adjoint mwasi na ye ndandi kuna mwana na ye pour héritage ya famille mais obandaki yango ensemble pour na nini m'appelle o appelle ka église bazo ka appelle te sa la boutique pour ani o na zaki na nzambe tu yi magicien nzambe yebisingai na bongo la muteba appelle ka mission na sa la boutique na sa la compagnie pour na engager batu est-ce que o sa l'église o ça na nini tu as besoin d'église pour na batu ba sa engager to ko lia ba église papa fisto komi a tête na komi a tête na komi pembe na so la pembe na so la pembe. Est-ce que baby que sorti muto sana nzala pe leki pauvreté leki alors que l'église te to so la pembe hein to so la pembe to so la kayaya ba appel mususu da ki boy oui bien te azala ki musicien azala ki ni ba bongwani yaya bino bilanda landa bino bilanda landa bino na mutu so asala makio na pela makio ya bino boka sango ya pasteur oyo a fait décider oyo qui ne bembeti na corbière boy ba yena ngwana ti mutala muki kokoko mutabandi ko tel la mise le rôle soki muta a dini na mai na siko ba peste peuple ka oli aller yo so muta kufi oli ane ngwana ba ko fanda boy ba ele bino ono muta sekui ona sadi boy mutu yo bazo ko kidisa na ba nga ngoni catch siko ba ngo ba ine ke mutu akisha yo akufa tala to nga lo barate tout le baraté to kanga mlo parce que ça m'a comme subo au bondi botali au bina lo balanga ta tikana ile kanga ndengo wana na pesi bino ka ba fe ba ine ke bazo na mutakufa bazo mutakufa ba te caméra ba fe muto sa okufa ba ki ndenge nini yo o saka de bembe yo o saka de bembe yo bembe mo ba mona mwasi ndenge ba tout ça ba so mutamkola kufa mo sima ndenge wana o so sima bembe to mutapika kirso me mai déjà. Yaya, vous jouez avec les gens, hein? Et pas quand on est bien na carte église, batwa bangate. Tala. Yaya. Tala. La simbikaka. Oh, pas visto. Au cas où le repos ani, pour ça master na yo, les joueurs n'ont pas d'amis. Est-ce qu'on commis? Quand c'est rouge, c'est rouge. C'est bleu, c'est bleu. Honte à vous. Tala on déconne là. Bino appelle monsieur besoin rentrer au sa église. Pour aller besoin rappel tout ça la compagnie. Landa ndeko. Lelo na ko toucher point église. Nazolo ba tendance non se confondre. Papa Ntseka okiko tangelanga église nino yebi na kati ya mboka oyo sala prière na sima ya prière wana to mona ba retomber ya malamu pona mboka na biso ke mboka changer. Ezate église moko te na mboka oyo basambela pona mboka oyo to mona ba retomber ngo ezate to sala prière ya action de grâce na stade de Martyrs pour que ne remettre les pays entre les saintes mains du Seigneur d'Israël mais retomber na to monate to sala prière ya adoration pona ko senga la paix en l'est de la République retomber na ngo monana te mais ce que tali malam bato ba kena ko senga prière wana stade de Martyrs ba vina bango za malam mais bato oyo basambela ka ba vina bango za ko changer te yango na bike bana bazatombe les fils des ténèbres bayana mokili oya se ko capturer batu ko zo batu ko kota bango na kati ya captivité systématique pona ba besoin na bango po bango bazala likolo lelo ba pasteur ya mboka na biso baza trop riche ba fidèle baza ba pauvre mais ce ko tali ba pasteur wana batu avomisa bango za ba fidèle wana biso na Congo pona nini Yesu atinda aka batu basale l'église no ba magasin soki Yesu aye komona na to ange bibeli mosali ya Nzambe na Congo atinda keka ke fongo l'église soki mbango aye komona ne pa ngunza atinda keka ke fongo la kilongo mais jamais atinda ye kende ko fongo la magasin kende ko fongo la entreprise ezala kaka Yesu akotinda to fongo la magasin après tout akotinda kwa ke sikoyo sipola ko bonga mitema ale sikoyo tangu yo ko fongo l'église bato ba koya pano ba uzamisala ndenge nini pour misala ezate alors comment côté ya ba matière ba fiction okokende poto okobala ba matière na nyonso soki conjoncture vandi to côté ya ngote pona nini na ba pays za développer mariage za droit ya mutu voyage za droit ya mutu biso kana Congo soki mutalinga voyager na kenda kokota kisombe to kenda ka retraite mais na ba mboka monsieur ezali criminel a voyager ke yelo ko pe mabe selemelete mais mutaza awa zo sambela kaka Nzambe po nya zo banga ke tata mwaso ko freiner ye na opération pa mazo banga ko lo OK merci ba pasteur ba diabolisa nyonso ba kotisa kaka Je suis parti au village. J'ai vu nos grands-parents
75 ans, ils vont en brousse faire les plantations. 80 ans, ils vont faire les crémailles. Aller vérifier les crémailles. Ils partent à la pêche à 80 ans. Ici, nous avons en ville des bandits. Tu vois, quelqu'un à 30 ans, il ne veut rien faire. Quelqu'un à 25 ans, il ne fait rien de sa vie. Toute la journée, il lit la Bible. Hein? Vos culs. Je vais vous insulter tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va m'empêcher de vous insulter. Il n'y a pas quelqu'un. Et tu vois, il est là toute la journée. Il est tranquille là. Il lit la Bible. Et ils ont des esclaves dans les maisons qui viennent laver les assiettes, qui viennent préparer, qui viennent, je ne sais pas, faire tout. Et les couillons sont là. Le prétexte que ce sont les hommes de Dieu. Bande d'enfoirés. Ils ne font rien. Tu vois, quelqu'un à 25 ans, 30 ans, il ne fait rien. Donc, il a trouvé le seul moyen pour lui, pour vivre, c'est de s'asseoir, se faire appeler homme de Dieu, pour mentir aux gens. Et je vous dis que votre enfer, là, vous allez vous boxer. Je vous dis que ce sera des bagarres. Si vous partez au ciel, alors Goliath, Satan doit quitter l'enfer. Tout le monde en parle là-bas. Vous ne pouvez pas partir là-bas au ciel. Si vous partez au ciel, les faux pasteurs là, vous partez au ciel. Alors on va faire sortir tout le monde de l'enfer depuis les origines du monde. Je vois des papas, 80 ans, il n'y a pas de péché. Et ils sont ici à Libreville. Et je vous informe qu'ils ne sont que concentrés dans les villes où il y a l'argent. Vos conneries de prophètes là, vous allez les voir, ils sont à Mwanda, ils sont à Franceville, ils sont à Libreville, ils sont à Port-Gentil. Vous partez tout au long des villages, vous ne les voyez pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Ces enculés, il n'y a pas de prophète au Gabon, il n'y a pas. Il n'y en a pas, lui qui s'appelle procès bandit. Oh, bougez là. Ça c'est quoi? Yaya totika la kaka la makambo ya église makambo suya soki to lobeli yango te muta ko ya ko lobela biso azalite na pese zabia ya bino kanti soki Branham obengaka prophète Branham ndenge bakumisaka ye basala pe ba église o ba Branham ba message tombe ya Branham ya kunu na États-Unis no nayambaka pesa kana nu téléphone na benga téléphone amuki na benga pasteur Oskem na benga pasteur Oskem asolisa biso makambu oyo ya Branham avant la loba likambu oyo yaya nul n'est prophète ce soir. Nul n'est prophète ce soir. Avant la loba likambu oyo na loba makambu Branham lelo ba église ko ba Branham ba biso ke belé est-ce que boyebi qui était Branham? Boyebi qui était Branham? Pourtant, on a vanté Branham par-ci, par-là, Branham a sali boye. On a évité ce qui, tant que dans l'émission, Oyo, mon frère n'avait pas Paul Oskem, Aza, Preto, Azawapi, Namoni, Azaïna et Tonga, et surtout, comme évêque à boye, je crois, Aza un peu occupé. Bon, au fil du temps, voilà, Namiti Mouké, s'il vous plaît, et n'a pas pour l'abino, Pasteur Alpha, Paul Oskem. Pasteur, bonjour, félicitations, évêque. Avec Azana cher Azotea. Évêque Azana cher Azokotea. Voilà, tu as évêque, tu peux félicitations en direct à Komisika évêque, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Oui, ça y est, radio le collègue qui est en direct. Voilà. Na linga ito solana évêque pour botala bo yeba. Ay Sabino Branham. O beaucoup misara Branham. Nul n'est prophète ce soir yaya. Makambo ebele oh Jésus-Christ a ça là. Jésus a ça là ba miracle ta là. Ebele meke Bible obi musuba koma yango na Bible te ya sala yango. Mais na nyonso sala ya makasi ya la mibale oto simba. Oh ti lelo po ba miracle ebele Jésus sala ba to ebele ba longola ba sala yango. Na ba pasteur ba sala yango. Ka mibale ba ko sala yango te. Ya liboso Jésus a sekusaka Lazare. Lazare sort. Oh pasteur ya fait d'ici dans ngomeka esimbite. Na pasteur ya banda la mekiboy esimbite. Asala kia Lazare sort mutapoli déjà. Et ça c'est le la pasteur à bandal ba na mutakufa mutango talazoro na caméra azo na musika kasi zo na facité o ba ndeli bumu epema. Zo epema na tala image on a ba ndeli zo zo bouger. Tala. Bon, na fin na robalanga raté. Yesu asagisa Lazare. Bakunda déjà. Lazare sort abima. Voilà un. Yami balé. Jésus a tambola likolo ya mai. Ba disciple ba bona ba sorta ba likolo ya mai.
Simon Petelo disciple na ye oh Yesu alobaki na kotonga église na de coller à Pierre Saint-Pierre et pas biso ba catholico Nzamba ebisi to Jésus yo poko tambola yaka Simon Petelo akiti na boatu atie pas liboso deuxième pas abandi ko dinda ya tala miracle mususu pas fisto comme côté na hôtel à expliquer histoire Yesu alaki musika mais yakitika atambolika un pas deux pas abandi ko dinda yo so mona mai mtendinga malembe o dinda lokwa la ralentir na mai te na mai ba danga mo tubu kasita la miracle azo dinda abandi ko dinda malembe o so mona des grands miracles Jésus alaki musika mbala mo akoyi pembeni asimbiye atelemisiye kondima ya salo ekobikisa yo atana liwa kondima ya lokuta okokufa buzoba na yo papa fiso wani kote na ote te to so na ndeka pembe o na miracle donc to suis à ce que ça Lazare atambola likolo ya mai pasteur mokote ataba disciple à Jésus oui c'est vrai ba la musa ba tu moi pe me kemo muke ba la musi eta so ba frité moi arrêter à la musa ya le seul to la seule personne oyo asala eloko o Jésus sala wana ezali vuluzi kimbangu ya ba preuve palpable pour nous na tembe vuluzi kimbangu ala musa mutu ya na pika na kombo na ye mama Dina oh le loyo kakuna ce qui prophétesse est mon fils ce qui nani oh mon fils kaka boyna fait ba statue mon fils ya mamoto yo mona mwasi o mon fils si vuluzi kimbangu abim ala musa mutu comment na ye mama Dina na ba Congo mama wana akufaki apoli 4 jours azobimisa solo ya kopola Simon kimbangu vuluzi kimbangu yasi ba disciple ya bolongo wana o akoka solo ta longwa ebe moza yakuna basana mutu moko ba okele kunda za ya kopola telemona vuluzi kimbangu na ba Dina Dina alamuka azonga na bomoi abala abota bana na yeba sana poto bakobe bana mama Dina bobenga biso radio koleko bobenga biso bo témoigner mama Dina ezala ba Congo ba preuve palpable OK na ba Congo okomona yango ndenge okenda omona cimetière à Lazare okomona yango mais bino bo se ko batalo kutawo bolingi to sala une investigation pour la bolle la mnurambuka honte à vous. Et si lui on a été Jésus a tambola papa Fisto obandi ko comparer Jésus on a voulu ce kimbangu Jésus qui saloba ki ba miracle on a la salle ya kutu mukimno bo sala koleka voulu ce kimbangu ba China tono ba Souda ba boaka na fleuve ba sala bo yewa na tambola likola maya zo bima likona etika na awala lutendele ya ba preuve ezali bino bondi bakate pona nini. Est-ce que naba Branham obokumisa bo vantaka bo sala ba église na vuluzi kimbangu qui on peut prôner merci na mokonzi ya mboka o ata journée ya combat ya vuluzi kimbangu et comment férié est-ce que babi ke na ba pays ko ba Maroc ba jour ya vuluzi kimbangu ezalaka biso moto zo négliger ni parce que ça mutu mwindu parce que il est congolais aza pona moto mwindu nyoso toloba te ya soka alaki mutu mundele de combien d'églises salama pour la vouloir qui me va vantaka indengeni ta ba les plus grands prisonniers ça so pe na mort so pe Afrique Nelson Mandela 27 ans de prison mais Kimbangu en a fait 30 et ba ngote Kimbangu 30 ans de prison papa Fiston yo ko muta église kimbangiste tete na za muta église kimbangiste te na so lo ba vérité pembe na pembe to ba idéologie il y a kimbangisme je parle de kimbangisme na ba église kimbangiste il y a une différence entre le kimbangisme na église kimbangiste lelo église kimbangiste za ndenge zawana biso ba descendant ya kimbangiste ya vuluzi kimbangu to te ya kimbangisme en fait to te ya te peut-être pour comprendre est-ce que commis c'est que bien l'anda explication Jésus a sala 2 miracles oyo na génération na tango wana mutu moka sala ngote na ko peso 2 miracles wana tango so ko pesa ngatorte ba contre Jésus même ba Jean-Baptiste ba me ko sala ba miracle ndenge na ndenge danger ko sakana te même na public Jean-Baptiste a dit na public ko le ka Jésus azwa ki même public na ye a pesi pas Jésus mais eloko ni la que Jésus a la plus que bango
parce que Jésus a la moussa qui Lazare ou Yakoufa qui 3 jours. C'est bakundi et dans sa mabele. Et Jésus a gagné que Lazare sort. Miracle ndengwana mutako sala ngwazate à part au apôtre msous na ba prophète msous lokole ba nego sala mutako fika siko tant que yaka piqué crise akene ne lointe ya simbi e boba alamuki mais Jésus sali au mutu bakundi na sa mabele. Premier miracle est danger que aza plus que bango. Deuxième miracle Jésus sali au bango ba sala ngote Jésus atambola ki likola mai. Pierre akamwe Pierre pas avec puissant a mekaki mais akoyaki ameli mai. Jésus le bilomba wana tozandenge mo na yote Ozana foi ya muke. Deux miracles wana yango to que Jésus azali munene koleka bato wana. Mais le longa na zo ebiso ya kimbangu. Kimbangu ala mushi mutakufi 4 jours décomposé. Ezana ba Kongo awa nzela matadi komba mama wana dina. Ba prêtre ezali ba famille bazali soko linga na zo ko sponsoriser na ko peso même mbongo atike okene ko tala awa dina famille ezali libota ezali bazali na pembeni kaka ya makadamu. Il y a oyo ya Lazare que zone dimango par la foi, tu es peut-être que ça faux mais ça vrai. Mais ton dimi par la foi pour mukanga no zadango, ton dimi ya dina ezalia kimbango ala musa 4 jours bazoya na chipoi, makile zo tanga, ma zo tanga kimbango lo doa ko ka solote alongwa ke ne musika pe bembe moko zo ya c'est poli déjà. Mais kimbango adangi dina la muka, mai na makila ezongi mama wana telemi. Abali, aboti bana ni musu bazana ba Portugal. Mboka nizalia wana bakongo pembe na matadi comme on est dit na kanga yango kimbangu awa na lutendele awa c'est même pas 12 km à ville à Kinshasa ba boaki na mai na ba Belge ba kangie na tono ba kangie na basinga ba kokisa na sa mai mais kimbangu abimi likola mai a tshalo boko ba zo traverser le colonaye likola ya mabanga ki le tika les aliens soko le bina même même na journaliste na quelle chose alia comment se fait-il biso africain et loko les aliens biso avec ba preuve les aliens awa tozo ndima o eza musika. Oh, tout le monde par la foi. Ceux qui toquent la justice, la guerre de religion, toquent la justice, ils ont défendre. Yaya, tout ce que la kala makamu l'église. Eh, papa Fisto, yo lundi, ngora bo lundi, et lundi comment en église te, hein? Toi sur la solo, c'est le solo qui parle. Le solo pour ça l'église, ya mukilo c'est ça le solo te. Voilà. Yaya. Ba pasteur ben la biso, oh to katabalien, katabalien. Ya e karabi tenge banda. Année oyo, année prochaine, eza année prospérité, eza année aboye. Yaya, tokokanga satana. To lakisa bino ba image, to lakisa ba image, to lemba la kolemba. Ba misusu bakata Jésus, na ba Jésus, bakata satana. Bakata ye bakanga ye basinga. To lié to boaki. Soki boaki robi azongi. Ba misusu na église ba na maliboka. Tout aye, ba tout a satana. Ba tout aye me bela raté. Ba msuba yana munduki ba tiraye ba yana machette mais azonga kaka. Est-ce que vous ne comprenez pas les aventures? Oh, nous avons coupé les liens familiales. Hey, yo okokata lien familial ndenge nini? Quel lien vous parlez? Tango balobaka si la famille et katanaka jamais et ben dans la ça rapporte à nini? Quand tu es lié avec ta famille, c'est par les sons que tu es lié. Au monde yo ndongo za liwana. Makila na yo, eza makila ya tata na yo, na ya mama na yo esangisi. Okolongola yango te. Ata okei, ayoka na rasena mama na ye, ayoka na rasena papa na ye, na mandeko na ye. Yaya, boza famille, ata okei wapi. Ata okei wapi. Oza famille na bango. Okata liona te? Okata liona te? Okata ngondengeni. Mais je ne dis pas que na famille ba maman bazaka bandoki msusu bakoko bandoki papa ekosa ndengwana okata yango te okokata yango ndenge nini mais ba lien msusu ya familial esenga kabiso pona nini na biso pona nini na biso voilà mama on to loba yango bina na moni titre moko soki vérité bini pona liwa ya mwana oya sekwa ki na église lobby mais et ça le coûta. Mais c'est ça problème. Est-ce un problème? Est-ce que c'est Yaya? Est-ce que c'est un problème? Ça c'est vérité. Na décortiquer les bino hein. Vous savez pour détecter le faux, c'est facile. Na esi bino ka tala image wana, cameraman wana, mutakufi. Pour botana pasteur bien. Mo na osala mo na yemo ka afiniki soit disant ebembe. Au finir de point. Bah quand on est bien dans l'église, yo fandi le ko na yebelo ko mokote n'importe quoi.
kaka ne bandeli wana tala kaka ba yeba ngine ni kibaina mutu akufa cameraman sa fani aso da image nde ba kuta na kombi honte à vous ba koti na mutu ndengwa ebembe mutu akufi yo memaye yo o memaye mwasi ami ba ebembe mutu akufi vous jouez avec les gens et ça mutu akoma kilo so akufi boke wa tsaye wana cameraman ko so mutu akufi aozo na musika na mpanzi boy n'importe quoi. Soka mwanda buka asoki bolongiwa tala zolo ne zo bouger to tepa. Yaya. Oyoka sangote mutu oyo passer Afrique du Sud wana akosaka na muka zaka Zimbabwe. Mutu wana asala 2 mois te akufa siko ya solo. Na ebiti bana ndaka ba boma ye to basala ne akufa siko ya solo. Pasteur wana zo problème. Ya dena baki mokolo ya suka bokomona pa fondenge obiba. Mdo maki on a tellement prestige leki bo adi ko sala suka ya ndenge nini e batna niveau wana. Honte à vous. Honte à vous. Ozo bokatalia famille. Yo okatalia famille mutu ndenge. Do okolongola makile ya mutu, makile ya papa na ye na kati na ye, na mama no okata ndenge. Okata ndenge. Makamsu na vie simbate pour tous reconnaître mes parents na bisoti. Tous reconnaître ma valeur ancestrale ti. Yaya. To descendance na biso batu mwindu. Yo obali ko kumisa o basa ya mindele. Mwa kimutu mundo tika ngwapi. Kimutu mundo tika ngwapi. Kimutu mundo tika ngwapi. Honte à vous yaya. Il y a des pasteurs monsieur photo kumisa ka. Dans la prédication à pasteur oyo. Oh explique mon balien. Tu vas comprendre quelque chose. Landa. Nzamba otala me kongola zobenganga haleluya ozana na osalaka makambo elekelaka bato nzamba makambo minene nzamba sikosoka vandota atali ba chinois na minute obino bobela nzamba makambo minene atala na Chine kuna tali place ba chinois baza ben distrait vandi mituka bilamba ba camera bazo créer atali ba coréen kuna Samsung nzamba tali ba japonais kuna Toshiba, Toyota, Nissan. Nzamba ke pa America bi me bino kuna na America kuna neni. Wal binkolo biso to nguya biso puissance. Arme nucléaire tala minduki so mutameki to ko beta ye. Nzamba le bongo bino soit Israël le peuple élu. Nzamba Israël. Oh Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Biso la défense nationale ko sakanate minduki. Ce qui mutameki Israël to relaxer de quoi nous sommes capables. Nzamba kiti na France, atuni ba français binonini, ba français ba oh Seigneur, regarde-nous les autoroutes, regarde la France, nous contrôlons les banques. Nzamba komi na Inde, atuni ba indien, bino kuna neni, kolo biso to développer technologie, médecine bezo kende se liboso se kokende. Na même heure nzamba bo ramisu en Afrique, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na. Nzamba bi non, je suis fatigué, vous m'embêtez vous aussi. Yahweh bi non, vous êtes des aventuriers vous. Donc bino no batunyo so kan bin batunyo so ba batute ka bino ngaka Yahweh. Nzamba lembia ba Afrique. Nzamba komi fatigué. Nzamba komi tellement fatigué, ay bon. Bolobi trop. Bongo bino kuna na Inde, bokombi o se retrouver kuna neni. Babite nkolo. Bouddha moko ya Bouddha mtatikela biso idéologie. Oh ah oui, je me souviens Bouddha. Ah oui, je vois. OK, Israël bino arme wana bokomi kuna neni. Israël nkolo, on se souvient à Balayama Simoni Petelo ba Yakobo. Ah oui, je vois, c'était moi là. Nzamba ke na Inde kuna bina Amérique kuna bino kuna biso le peuple maya. Biso zako mono à travers moi, to mono à travers Sanza. Mais si vous bino nyonso d'accord, ça va, ça se passe bien chez vous. En Afrique, mais bino sikoni te biso muto azate Yahweh yo kaka sala yo kaka kitoka talika moko go sala yo. Allez, Yahweh lorsqu'il vous regarde, il se dit quoi Yahweh? Hein? Yahweh lorsqu'il vous regarde, ami lo belanini. Parce que bato nyonso wana bazobeta tolo wana yawa tuni a interroger biloko basaleli po babonga bongo badiongo pa na yo yawa chake ngone na mabele na yo
Mais bango balonga la bamboka la bango ba ye ko jabilo ko na mboka na yo ba kena ngo ba bongi. Mais yo zo continue ko belela yawa kita katalika mwa Kongo. Yawa yo sani. Nani c'est quoi ça le problème sérieux? Yawa tali batukuna bande ko mutema mabeza nango partout hein. Mutema mabeza nango partout. Même ba mindelo wana bomoniare ngo bapota na ba yo kana kapete. Mais ce que comme il y a intérêt école na bango ba sangana ka ba ko sangana nzamba tali bango kuna bazo yokana soki mutabimisi livre bango no so basombi bazo tanga alobi nini bazo kabona makanisi oya créé science boy oya créé loko boy oya créé théorie boy thèse boy basangisi babimisi ba science ba tia mayele to comme en Afrique muto apelisi moto avant de likolo mbabola zo sikate ninyo kisi avant ni ngwana lakisa kasi batu mususu ti rien muto tia mbanzia wa tia ebimia osela nga baturo zo bine non Zwa mayele wano nzamba pesa kina bakoko na yo lakisa ngo bo moderniser yango bo créer bo inventer. Non. Biso to zwi makambu wana to attacher yango na kimutema mabe. Nda yango edi formo bozo benga lelo kindoki. Mutu asala ki bwatu na likolo ya mai. Neni na yeba ke soki na tie bwatu likolo mai ekozinda te ekonana azoki maile wana wapi si mama mikolo nzambe na mawana la bon bato peut-être bazaba ignorant na yakasi ale mama kimpavita ya bandi bitumba ya bato ndenge na ndenge bayeba komo luka ko redresser peuple ango tilelo masambuki diaye parmi ba oyo baya lelo pe masambuki diaye nzamba utiliser pas meka ko redresser oza pasteur osambela lelo oh je suis bishop yesu masiya sikula bisona makila na ye yesu asikula na makila na yo me makile tambola na veni na yo yesu asikula yo na makila na ye ya yesu. Mais oh est-ce que zo tambola na bafedi na yo so bake perfuser yo bake na na laboratoire ba ko lukango eza na bakolo makila wana ba boti yo soko tracer arbre généalogique na bango o ko no remonter na koko na bino moko so kebite pas ala grand maître makambo na mboka zala ki suka soka limwa bimiguna yo lelo lobi makambo wana eza bondoki mais koko na yo peut-être atika don donc on a-t-il le zan nzoto na yo après aujourd'hui ko kata lien à famille un lien familial bakata ngote un lien de la famille au kata ondeni ozobenga ngo bien lien familial soki bobotama na famille na bino bozala makila bobenga na chimie bolobi groupe O na biologie chimie ba médecin balobi boza groupe O positif A B soki nini. Est-ce que vous changez? Pourquoi nous changeons côté? Oh, bah, lien, on a tokata ba lien spirituel, bandeko. Qui vous avait dit que lien spirituel bakata ngo? Mutu moko te na mboka oyo azana nguya kokata lien. Batu musu bazaka biloba loba. A réfléchissaka te. Nga mutu a répondanga lobi ye masambuki da zolo baba kata baliente ngai na famille na biso baloba to ko bala te to ko bota te nga na bota na bala. Mais qui t'a dit ko katilien? Soki balobaki boko bala te boko bota te nani alobaki? Balobaki na nani? Alors que lien ya famille échangeaka te. Mais na kati ya libota ezana bato pe babota magana ba vibration pe ba énergie supérieure. Même si ba prononcer ba discours sur 5 sur 10, mi balé peut-être ezobangote. Et lingolo bataka yondo sambela koza danser na prière. Te. Eza énergie oyo bimi na ngona libumu mama. Oye mutu mususu. Na univers le passif et l'actif
Et le cas intérieur, il y a yo et ça différent. Toke mabe. Mboka nyonso kokende bazo reconnaître ba yo les aïeux. Kaka na malobate même na vie na bango soko tali boy baza très connecté na baeba bakenda. Congolais bapesa ke visa na pas voyager que ne ko palper du doigt la réalité, c'est très difficile. Mais bandeko ba voyager ka bandeko bo bimaka. Obokena na bamboka bokenda ta na bamboka lokola ba Thaïlande wana. Ba Thaïlande baza ba bouddhiste baza ba Christ te. Mais bilamba na bango tozolata. Ba mapapa na bango bazotonga kuna tozolata. Tango yo latie lamba na mutu atongi yango yepo atonga yango yambo acha maele na ya sambela kina Bouddha na. Donc azotonga yango par le pouvoir de qui? De Bouddha selon sa croyance et sa foi. Dieu suis lobby seul le nom de Jésus qui sauve. Mozola te lamba oyo kuturia tongi yango Bouddha. Mwana Bouddha. Mais tant balobi no yo mekana nu kimbangu na yo. Oh non ba kimbangu wana subanini. Bongo yo baki yo wana subanini. Po soki biso, soki tozoloba, bokoma ko ramasser biso. Ya zoloba sa sala nini. Fallait na sala nini. Yo siko muto ozalaka déjà grand soi-disant. Yo so sala pe nini. Soto bandi ko tuna na ba question wana yo sala nini, yo sala nini. Buzoba na biso yango wana place mundela lingaki to koma, yango wana to banda ko se disputer. Conséquence, il y a religion, Yangwana, c'est de monter les uns contre les autres. Et la religion, la guerre, ou l'équipe a guerre, c'est la religion. Tozala bakimpa vita. Mama wana se sacrifia qui? Pona bimisa maloba aloba na batu makambo muto akoloba te ya lobian n'époque babomaki de l'autre aux en liberté d'expression bango si ba verset qui makila si ba pesa ki nyonso biso to kufa soutin mais siko biso fallait to bunda ke komba wana ela tanzoto parce que soki to bunda te so to vandi makila wana ba tuana ba kenda milimo na bango eza makasi bakana bango eza makasi eko bandaka kotungisaka biso kaka wana tozana kimia ezate tozana biso na kimia te lelo bana basi tala société na biso ba mama ba le combat plus la famille parce que le diable sait que la force d'une famille c'est dans l'unité et la faiblesse d'une famille c'est dans la séparation. C'est quand une famille se sépare que certaines portes s'ouvrent. C'est là où maintenant vous donnez à tout le monde l'accès de comprendre tout ce qui se passe dans votre famille. N'expose pas ta famille à cause d'un problème. N'oublie pas que le linge sale se lave en famille. N'abandonne pas ta famille à cause d'un problème. S'il y a un problème, il y a une solution. Tout problème a une solution. Dans ton église, si tu n'es plus là, on va te remplacer. Dans ton travail, si tu n'es plus là, on va te remplacer. Mais dans ta famille, si tu n'es plus là, personne ne va te remplacer. Parce que dans ta famille, tu es irremplaçable. Quand tout brille dans ta vie, il y aura des gens tout autour de toi. Mais quand tout sera sombre dans ta vie, c'est ta famille qui vont t'accueillir. Parce que la famille, c'est là où l'amour ne finit jamais. J'aime cette phrase qui dit, la famille, c'est une table qui n'a pas de limite. La famille, c'est comme les branches d'un arbre. On grandit tous dans des différentes directions, différents caractères. On ne voit pas tous les choses de la même façon. Mais on a tous le même racine qui est le sang. D'autres personnes vont me dire, mon frère ou ma soeur, ils m'ont tellement blessé que je préfère rester dans mon coin, chacun dans son coin. Ce n'est pas un problème. Mais la seule question que je veux te poser, combien de fois on blesse Dieu? Combien de fois on pêche devant Dieu? Et combien de fois Dieu nous pardonne? Pierre pose la question à Jésus, maître, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Jésus dit 70 fois. Le pardon n'a pas de limite. Même quand Jésus nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que tant qu'on vit dans ce monde, il y aura des gens qui vont nous blesser. Et cela ne viendra pas seulement d'un ami, ça peut venir aussi d'une famille. Mais on doit être toujours prêt à pardonner. Parce que la famille restera toujours la famille. Peu importe le problème, ne jamais abandonner sa famille. Parce que c'est le sang. Le sang ne devient jamais de l'eau.
Que mon Dieu vous bénisse. C'est juste ça le petit message que j'allais partager avec toi. Merci beaucoup. Vous ne pouvez jamais devenir homme développé sur la terre si vous n'êtes pas en phase avec l'énergie de vos ancêtres. Pour que nous soyons des hommes développés comme certains pays le sont aujourd'hui, il nous faut une base. J'aime souvent prendre un exemple en disant la Chine est devenue puissance mondiale à cause de la révolution culturelle de 1949 du président Mao. Les États-Unis sont devenus la première puissance du monde parce qu'ils ont décidé de faire les États-Unis d'Amérique un État maçonnique. Les pays du Moyen-Orient sont des pays assis sur la tradition islamique. Mais nous, au Gabon, on est assis sur quoi? On est assis sur rien. Nous ne pouvons donc pas nous développer. Pour que le Gabon se développe, il faut que le Gabon ait un substrat, il faut qu'il ait une base. Or, la base de chaque homme, de chaque peuple, c'est ta culture, c'est ta tradition. Donc, si nous voulons que les Gabonais soient développés, il faut que les Gabonais reviennent à leur culture, à leur identité, à leur source. Parce que c'est dedans qu'ils vont tirer l'énergie qui va leur permettre d'affronter les défis qu'ils ont dehors. Ya sika to kosola makambu ya Pasteur Marcelo Tunasi oyo toyebi abandaki ko vanter mwasi na ye makasi mama Blanche oui et sengena mobali akumisaka mwasi na ye lokwa tolobaka yango chaque fois awa la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure sans virage mwasi kitoko bonzenga ya na fifo zaka na mbongwa soza na mbongo mona de mwasi akongala ndenge mama Blanche abandaki kongala. Kasi atambongo eleki atandreni kokenda ba bibiel wana te zana bibiel naturel c'est naturel la femme à la taille d'une tige spaghetti azana naturel bato ebele bamona ki yango mabe bato ba interpréter ki yango mabe o alingali ya mwasi na ye asali boye apo aller ko préparer non. Il exprime ndenge zalaka que non na tongo wana alingaka soki mwasi na zala wana soki azomelati azuli pa mwasi na ye donc asakane asilika voilà c'est l'amour ambiance ya bolingo eza bongo te mama Fifi honorable mama Sarah kendaka ndengo wana eza bongo te mama Nene honorable po pikiliki il faut okumisa ka mwasi akumisa ki mwasi na ye le malheur est arrivé ça est parti de tous les sens. Oh, bon, moi, akufa na BBL, akufa naturel et talaki Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, oui, c'est vrai, il y a eu un moment où il a perdu qui contrôle. A perdu le contrôle, il fallait qu'avant, non, moi, quelques temps. Et ma kamso ane koloba, non, na sana monima célibataire consort, oui, c'est vrai, ceux qui m'ont na kufi. Le seul façon, permission à mort au Bible, pesa, ceux qui m'ont na kufi. Pour Bible eboya divorce soko divorce na mwasi na yo okobala le souteti liwa tona mobali divorce oyo nzama permettre obala kaka soki moko akufi okoyi kobala c'était normal mais baba ba yanduka ki okobala te zela biso wana yo Marcelo le mwasi na yo okobala te parce que tout était parti vite yaya quand tu as l'argent nyoso za vite bakunda mwasi basala pierre tombale mais c'est ça oyo msozo ramane parce que ça la mbongo te so mbongo iso est rapide oui c'est vrai de temps en temps ce n'est pas facile si ka atikali moko na ebité est-ce que molimo mama Blanche bimela siko Pasteur Marcelo et vendisie mutema et m'a dit ko expliquer makambo parce qu'il y a un temps de ma prédication moni Pasteur Marcelo il essaie un peu de déconner conso surtout wana a comment que le message à moi sans citer. Mais en notre grande surprise, j'ai remarqué à Zongi Siko Mutu. C'est pourquoi on s'interroge. Est-ce que Maman Blanche a qui n'a songe na ye, a qui ko apaiser ye, que Zonga Marcelo Oto yebi, parce que Marcelo prêche la parole de Dieu. Totika baba parti, ba non, ça c'est son problème, ça c'est pas mon problème. Il prêche la parole. Ça solo la parole. Et alors la tia ça solo ba parole bana monoko na ye. Tia bablo musa mikemi wala mtali bango ngala ba parole puissance de parler puissance de prêcher Marcelo za kanango sikabu ya zongi alobi loko ya mutuya yaya vous ne connaissez pas la valeur de la chose que vous avez okoye bango kaka soki ebungi deba mise ba yemba ngope valeur eloko ya mutu e ba kaka soki ebungi yaya na mit oyo yo za na mobali na ndaku ozana mobali na yo à s'occuper na yo normalement comme il se doit. Ozo mona ndé et comme yo normal. Oza impolitesse, oza na malongate et pas mobali fait lingité leur propriété zalité.
Papa tiki na ndako ake musala quand on a robe de nuit wana oya kutio kaka ndengo salaki. Tant ko tamo maquillage ko moi maman sexy maman nyo sexy girl ezaku tuté. Ozoe bayangote. Soki papa ake libanda obandi ko ima. Soki libanda kufi obandi ko lima. Tu as perdu. Vie osala ngo wana bato libanda bazo ko envier yango. Bazo ko envier yango. Ya est-ce que komi to so la pembe. Ba papa osala maman na ndako. Dia ba maman mbote na bino ngoni esika ozali. Du fait maman parce que maman la makana tongo 5 4 abongisi bana ba kende kelasi papa za nanu ya kolala. Ateli papa na mayati. Maman atana la irete na 5 heures asala muki nyonso tout. Abongisi papa ketika ba la kelasi. Moi musala wana ya ofele. Ozomona papa ozomona ndoko komi normal. Jour maman ko zanate a se dépasser ma muke au bandi ko sala misala maman salaka. Là vous comprenez la valeur de la femme. Est-ce que komi to soli pembe. Tala matea oya kitoko Marcelo banda ekote. Yaya okozala ofanda la quartier moko ya bien. Yo moko molaka yango kitoko to molaka yango za lula ki moi so moni olandi. O moni quartier wana kitoko. O vandi wana o mesani mis no e mesani quartier o mona ngo normal. Mais jour yo okolongo la quartier wana okeda quartier moko rekilo wani ko miss sika wana ya de so afana na Afrique du Sud afana na sika moko boye to la bota bia na lembi nanga na Afrique so na Congo na selo morte ya so nga Congo azongi Congo boye amonike na yo ville oyo sika ba Congo bataka ebele wana na château rouge ane ko dula wana aomona nsute amoni valeur ya eloko. Est-ce que vous comprenez? Et Marcelo prêchait ça. Amoni valeur ya kozana mwasi pembeni. Mutu o bozana mbetu bozo sololaka. Arutu na ba idée mama mbongo yango tout ça programme ndenge nini. Papa tout ça sko ndenge nini. Ça na ensemble couple kitoko. Siko amoni yangoti. Et comme na mbetu ya moko la pena boy abwaka loboko ndenge mbaka obwaka loboko boy mbetu na mbetu. Papa zate mwasi azate ozayo moko tu vas pleurer. Ceux qui partenaient à Koufi, moi c'est à Koufi, ton bas à Koufi, bateau matin, va se consoler, ça normalement normal. Tant que tu restes seul. Tu restes seul. Il y a un ben d'arabatou, il y a un bassi, bal batoui. Ok, na kelasi, partout. Quand on a un mouvement camarade, tant on a un mouvement camarade, eh, ça la boy, linga garçon, eh, ça la boy, koutou boy, bazo pousser on a mal. Tant que ma koya, tu seras seul. Bako bani to pekisa ki ya ndima kite. Est-ce que komi to so la pembe? Toso la pembe. Papa fisto émission le lobi mingi la lobi mingi pour dans loba pembe. Est-ce que loba mabe? La loba mabe. C'est là que j'aime beaucoup. Pasteur Marcelo a expliqué valeur et j'ai apprécié ça. Mais ya eloko osana ngwana pa na yo. Libalo osana ngwana, mobali osana ngwana, bijou osana ngwana, mbongo osana ngwana yaya. Il faut conserver ça. Garder yango, c'est précieux. Valeur nango batu musuze ba no monango. Badba mo ane mobile a traité yo, bato lula couple na bino ba lula mobile na yo. Badba mo ane moi so za kitoko parce que valeur ya mobile so bato ki moi ça so ngenga ba so ba valeur ya mobile. Valeur ya mutu azangi mwasi a perdre de mwasi na ya perdre de mobile na ye. Kaka mutu akufa enda ko akomona yango. Pako za so ta nzela amoni wota mungana mwasi na ye kitoko akanisi maman quand nous fume. Est-ce que vous fûtes? Est-ce que commis Tosoli Pembe? T'as la prédication à Marcelo et bon, tous ça suivez. Vous savez, lorsque tu as été marié et tu as perdu ta femme, tu vois le monde autrement. Certains, quand je vous regarde comme ça, je dis, s'ils pouvaient savoir la grâce qu'ils ont. Vous voyez, quelqu'un qui a eu et qui a perdu connaît la valeur de ce qu'il a eu. Toi, tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Tu ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Moi, je connais. J'aimerais même la ressusciter maintenant. Et l'aimer comme je ne l'ai jamais aimé. Mais elle ne reviendra pas. Mais toi, je peux t'aider à aimer ta femme terriblement, ton mari terriblement. Le problème souvent, c'est que lorsqu'on a, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on a. Et au lieu que vous passiez votre temps à vous aimer, vous passez votre temps à vous chamailler, à vous quereller, à vous ignorer, à vous faire du mal. Mais si l'autre meurt, comment tu vas pleurer? Pourquoi tu veux aimer l'autre quand il meurt? Pourquoi tu vas apprécier les qualités de l'autre quand il part?
Ne peux-tu pas l'apprécier pendant qu'il est vivant? Ne peux-tu pas lui donner tout l'amour que tu as pendant qu'il est vivant? Tu as la grâce d'avoir une femme. Tu as la grâce d'avoir un mari. Est-ce que tu le sais? La grâce de rentrer à la maison et tu as quelqu'un avec qui tu vas causer. La grâce d'avoir des problèmes et tu as qui tu vas partager. La grâce de manger avec quelqu'un. La grâce de dormir avec quelqu'un. La grâce de venir avec quelqu'un à l'église dans la même voiture et rentrer avec. Est-ce que vous savez que c'est la grâce? La grâce de s'habiller les mêmes couleurs avec quelqu'un. Vous savez que c'est la grâce. La grâce que quelqu'un pendant que toi tu dors, il est en train de préparer pour toi. La grâce que pendant que toi tu te laves, l'autre est en train d'arranger tes habits. Vous savez que c'est la grâce. La grâce que quelqu'un est en train de se battre à gauche pendant que toi tu te bats à droite. Est-ce que vous savez que c'est la grâce? La grâce d'avoir quelqu'un qui peut te parler, même à 2 heures du matin, 3 heures. Mais vous ne savez pas. Pourquoi? C'est là. C'est comme les enfants qui mangent 4 fois par jour. Est-ce qu'ils savent c'est quoi la grâce de manger? Ils ne savent pas. Qu'ils aillent demander aux enfants qui meurent de faim. Ils comprendront c'est quoi d'avoir la nourriture. Alors, tellement que vous êtes souvent ensemble, vous ne savez plus. Mais moi, je peux vous dire que vous avez la grâce. Alors, maximisez cette grâce. Au maximum, maximisez. Que devez-vous faire? Aimez-vous comme si c'était le dernier jour. Si ça c'était le dernier jour, ton mari meurt aujourd'hui ou ta femme, vas-tu regretter? Ah, je l'ai chamaillé le matin jusqu'à midi. Dès on est venu à l'église, on était fâchés. Pourquoi j'étais en colère comme ça? Tu vas regretter. Alors, vivez tous les jours comme si c'était le dernier. Ne donnez pas la moitié de votre amour. Donnez la totalité de votre amour. Parce que c'est une grâce. Tu attends avoir un mari parfait pour l'aimer beaucoup. Les maris parfaits n'existent pas. Tu attends une femme parfaite pour l'aimer beaucoup. Les femmes parfaites n'existent pas. Quelqu'un d'autre, s'il avait ta femme, il allait lui donner un amour extraordinaire. Quelqu'un d'autre, s'il avait ton mari, il allait lui donner un amour extraordinaire. Mais ton problème, c'est quoi? Tu es tellement habitué à elle. Tu es tellement habitué à lui que tu ne vois plus rien en lui. Tu ne vois plus rien en lui. C'est ça, l'être humain est ainsi. Rares sont les personnes qui ont et qui se comportent comme si elles n'ont pas. Mais la plupart d'hommes vivent comme si ce qu'ils ont n'est plus rien parce qu'ils l'ont. Israël avait Jésus, ils ont dédaigné Jésus. Nous on a pris Jésus et il nous a sauvés. C'est une grâce que vous avez. Alléluia. Voilà. To soki awa pona lendi ya lelo yaya yom totala biso soki osali liso ya kopesa benga biso opesa biso liso na yo. Soko bengi biso ozwi biso te komi tungusama te tindela biso audio ya liso na yo tokobeta yango kaka ndengo ni tobeta yango. Soko olingi totanga kombo tokotanga kombo. Soki po boy totanga kombo te tokotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Yaya ko rater émission chaque jour du lundi na samedi. Parlement choc. Osala ba problème tout na famille. Osana likamo ko akoloba yango te. Oyebi osa solution te. Osana makamu fesa mbala na banga. Osana mutu moko sala e mabe. Olingo senga pardon. Mobali no moko ya kala. Olingo senga pardon bozonga na mwasi na ko soyeba te benga biso tokotia yango na parlement choc to yebningi tokosunga yo pona libala ezonga bozonga en bon terme to osa solution likamo ko songolo esika moko pakala. To partager, to s'abonner. On se retrouve tout de suite dans l'émission il y a après-midi avec équipe Mobimba. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap et tchala. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pele